aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tu connais ok, ma solo est bien. Donc image ya Congo avec moi si Ambingala patron nangaye yo na payer bisibino. Bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tanga na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur www.imagedacongo toujours tout ça leur promotion. Il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka. Boutique et l'oroyomo vous avez pour sa promotion. On va ça les mapper. Au monde à moi gain n'engage bien. Merci beaucoup la confiance vous ça à biso. Ban Allemagne tout ça la mutumoko aussi que production à Zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate. Bien numéro on a biso moko to chinjo en Allemagne. Pas en euro na biso Bundes. Chico production Tiamote Manikolo Boko mo découvrir site eza moko image ya Congo.6 point tu kwa kutumuke pour ngai mboka ti na mboka point fera kitoba tout mona point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Nyadabu la métisse noire. Internaute, merci na fidélité. Nabino union sur balandi image à Congo surtout que fidélité au boza nango lisusu na la patron na moi c'est Ambinga. Ngayo lisusu na zongi babi abelaki abungaki te. Abelaki te na bungaki te na zalaki zalaka na raisonner muke talaka na sina kuma la patron na toko sa mamsusu mbulunga mbulunga te. Mais botu langa nini tinelo to site ozala ah couloir autosuite aux ala banzemo autosuite yoka melelo eza sur yoka somo eteke esika ndeko na biso frère même makengo azalaka lopanga ngo kaka yango yo esika to zalamba lebele na bataka Congo na ba bande onanga ebele bele ba site melelo lisusu eza ya kokamwate parce que orchestre etikala kinenge balobaka l'artiste ne meurt jamais frère même na bimisi album te eza na studio bazo yemba ils ont un studio d'arrangement ils ont ça les mamés lelo comme surprise biso peto yé na répétition na bango to kamu ya kufa na ye ma ka se boy no ko kufa to yo ka ba sala nini bazo zela nini donc to za déjà na répétition na bandeko na biso bandeko ya frère et même akengo donc on fait de fin frère et même akengo ça tika ki biso na orchestre boy ko tika biso to za chef d'orchestre oh frère même akengo tika ki chef d'orchestre tout na na papa Boni. Bonjour maman. Les lotos y surprise déjà na répétition na bino. Est-ce qu'ils a répétition tout bon ça ensemble? Déjà vraiment répétition, tout ben déjà vraiment ba répétition. Vraiment ça répétition ensemble, vraiment répétition. Tout ben déjà ba activité normalement. Au quantième séance de répétition? Oh vraiment ça des 2 mois hein, ou 3 mois comme ça la répétition déjà. Vous ma sur base à nini frère mais à Koufi bino mimbo sani parce que yemo ratikel comme ça album te bino mimbo sani bon to connaît toujours œuvre za nzambe banda yemo kwa zalaki azoko loba oza œuvre na ngaite eza ya nzambe maintenant lokola ye azate toujours wana po nzambe nde toujours salela toujours sala frère mete mais toujours sala nzambe yango zo mona toujours to continuer œuvre au po eza œuvre nzambe beaucoup mina niveau. Bon, jusque là, tout ça. Vous avez un studio, non? Oh, ça va un studio. Un studio, tout ça, tout le monde a une bonne volonté. On s'en va toucher mon thème. Ce qui est solide vraiment de l'ensemble. Il y a frère, mais boutique, non? Vous bandit à bien. Tout ça combiné, nous. Tout ce qui est à frère, mais bon, tout combiné, nous. Tout nous sommes pas ensemble. Pourtant, mon nom, ça, vous avez un moutou, vous bandez à maman. Namutu. Ça on frère mais azala ki bozali na producteur. Bon, tozala ki na yete. Toza na producteur. Bozwa ki pété. Tozwa ki pété. Siko bozo luka bozo. Yo a onde tozo luka vraiment on nzamba toucher motema a vraiment porter eza grandement ouverte. Abanze muka boyemba o ba cantique populaire to ka on be église nyoso kita bokonzi na nyoso to yoka yoko. Siko bino boyemba ni.
te oyo ya studio jamais toko yembango hein déjà producteur wa ndene bino lobo yemba te ba mixarati ata kwanga batake chantier tala kwanga pembe bon ozomona ke oza monde musique bon yemba bato musu ba koyoka akozwa pe ozomona nga so za producteur na yati non pourquoi pas on a une église ata bon ça va mais bande européen bazate na moni no ba muki bozarabete bamsu bakiapi ba misusu ba été biso tout oza comprendre ngatika ki biso to kabonite en tout cas esprit bo kabona katina biso ezate to ça complètement ngatika ki biso bo ba été bon il y a mususu sapat ne baby sapat ba misusu ma contretemps tala ba kotambola na biso ba ma anomalie toujours côté ba beki to ça la sombele ba moyen maman na sapato donc tout ça vraiment connaissez pas moi il y a pareil hein ils a ça peut être appareil orthopédique tout à fait mal donc bah wana à la longue on est sur tout ça on des opé ça passe mon Nicolo ko na bande ko na habité biso ça la visite pas na bino maman tiepe mo maloba maman boni malam maman ta mo vocal kaka babi yom to yemba mingi na studio na frère Ebi kombote Mama Pichuna ngongo za robeba za robeba na ngongo yo ça la répétition lelo na ta producteur wala bon na ebite na royemba nini toyemba bon moi osenga boya raté papa vraiment papa pika le temps a bongama papa na ebité toye kotala yo ngambe yo za liloba nini lelo vraiment makengo sa kenda totumbola mitema batote tozoka kinzamba songi pote zo kauka bino siko botika libozo sala nini bande ko ba otala bino siko biso to saka continuité na ye to saka musala fo aimer atikela biso ezali musala fo aimer te ezali musala ya nzambe fo aimer ezali visionnaire to no sande mo ngando eza biso eza musala na ngai te eza musala ya nzambe biso to sala ka oya atikela biso o alakisa biso yango to continuité to continuer musala yango. Je ne sais pas quels sont les moni batunyo so basaka na ba vulnérabilité bozaka ba handicapé bino na bino tande toza ba handicapé toza pe na bandengo na biso pe ba valide o bazala pona ko soutenir biso boyemba na ba mote te koyemba tak chanto ya biso ba handicapé à part ba tasimandi bataza ba valide. Tu moni pende on a biso maman bonjour. Bonjour. C'est lui comment tu es? C'est Riquette. C'est Riquette. Tout ça là quand tu me Première fois. Est-ce que vraiment producteur soit en assurance que a produit bien? Ce producteur en tout cas au CP là. Toyemba au CP là. Baza kutu mukele lo batake bele batu nsuba kimi na ebiti na zuka mutu moka mtu sapatu ne bebiti. Bazo ya déjà bande kolanga azalia maman nga kimaka répéter ye pena molende na répétition mami boni la maman biso lelo imasa Congo yango yo batu ba olanda bino grand orazo olanda bino ba fils manta bana poto bazala mbongo na bango ndo na biso ku sapatu ka ande baby eza tale bele maman miza donc maman miza motema malamu na yebi ozaka nango na yebi motema malamu bato bele bazana poto zino lukuni na be ozaka motema malamu mwa moke na mbongo na ye bandeko no bango yeyo babi atopesi dim ndeko no apembe na osufri nzamba koyeba te mais ntango opamboli ndeko na yo na nzambe na likolo azomona vraiment bato bazolanda yo oyebisi bango nini mpona ngai nga aza dasese ya pape me makengo nakoki kotika yango mokolo moko te mpo ye alobaki na biso ata na voyage ata na kufi boko kopanza likambo mokolo moko te nakobina mpo na ye nakobina mpe mpo lokumu na nzambe mpo nasepesa eloko ye atiki yango jamais tokoki koabandone yango ata maladi ata nini tokobunda kaka bongo me tokosenga nde bino bandeko
bosunga biso na oyo tozangi ba producteur bosunga pe biso binipo soki tosungi biso toza biso nyonso te esengo biso nyonso to nana kofuta bino ya bozoyemba na repeto nana kopia bino mbongo ya transport papa bandeko bazolanda yo lobi boni. Bon, merci. Comme ngai frère Cyril, oh papa aimé bando bien roi David. Ela. Ah bon? Ah non mon autre la mon lelo. Nadala dara ta un clip nadala. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura le Congo. Évoluer ndenge nini lelo répétition bozo continuer avec boa teti. C'est toi qui t'es ça ça koloti. Voilà producteur de bossa ka ba répéter pour ça. Oui, tout à fait normal. Et là le visa très capital. Moi musala to ça eza nzambe. Elangizali munene bazali muke basali mususu eza biso ba oyo. Donc faut to sala nzambe tinya suka. Donc tinya suka vraiment tous ensemble na bandi kwa biso ba handicapé. Ndenge frère atika otika biso ndenge tozape ensemble bato musu ba ete ndenge ba biso contre temps musu ba sapato musu to benga ba contre temps mais en tout cas tous ensemble yo ndele ka frère me makengo yo ndo comme chef tonde te nga za lek net na frère nae na frère kata groupe yo ndo comme chef te nga za chef te ba chef bazali nga pina za na poste na nga mais awa tokipa ki chef te biso nyonso toza bana nzambe tosala nzambe moko tosoto tiki chef wana autre chose mais ba chef bazana bango ngapi na poste na mais biso nyonso toza même égalité abeta no lisolo bande kwa mabele elisi baleki na TV akufa ya mabele elisi azana musique mokileng mobenga metango akufi bande no babe okasa na bango ya ndeko na bango mutu muso akotema liboso na ngote bongo mino bosuka timisi toza ensemble loko wana jamais eko arriver pana biso eko sala mate pe otika ko sala mate bobino mabolinga to bande kone moto ba bazui loko ndola ba te bande kone kutu ndenge baza mo a dire te baloba ke no o groupe grand frère boete parce que ye mo na koloma solo ndenge azalaki ko sangisa azako kabulate azako sangisa bande ko pe baza likantisement mabete envers biso donc toza ensemble na famille biso toza ensemble vraiment bande ko bazolanda yo ko vanda na bande ko no baza ba handicapé mais balingi ko za quand même musala yo za quand même valide ozo suka ndenge ni donc vraiment kozala handicapé ce n'est pas dit que non nyo se kufi nyo se te donc toza ensemble na bango toyokanaka donc makota mo ba sapato baby awa tisi muntu ayete pour sapato baby ça coûte moins yango vraiment tosengi na bandeko bazali na bonne volonté ya ko soutenir orchestre oyo na makambu nyonso ba ko sala vraiment nzamba ko pambola bango. Donc je pense bango mo bayoki nyinyi zate makambu belé zangi donc ba oyo baza ko za toucher baza bana nzambe ya libanda awa partout monde entier vraiment baza toucher que no basunga vraiment orchestre pour que liboso production nimbo salite. Bon, production ya to salité, to travailler dans nous. To travailler dans. Nimbo sala neti ni na travail na bino. Bolinga bo sala ni. Donc to se préparer album ya biso dans studio déjà et à part album wana to za pena ba production so o to ko beta meto beti na onte. To ko beta meto beti na onte. Donc to travailler dans nous. To travailler pour la fonction que non pour la production té, mais to travailler pour le coup d'ankolo. Donc c'est ça. Mon producteur a cet album avec Mandela. Bon, tu sais qu'il y a bonne volonté. Aux producteurs, tu sais qu'il y a producteur, on va toucher vraiment la carte émission maman Yvonne, va toucher, va l'andaka yo tango nyonso, va toucher, va benga biso. Tu fais ça pour nous passer le numéro de téléphone nae, va benga pour nous sunga musala nzambe. Donc c'est ça. Voilà toute native ba séance à studio bozo suka ndenge nini po boana mbongo te. Na nazo futela bino studio. Bon, studio maman dengue tolobaki na toujours producteur toujours de bonne volonté. Le producteur oya vraiment vraiment à la décider. À cause décider tu vis avec Dieu vraiment ma communauté sur la kitoko.
Voilà, on a décidé na banzembo toyo ka kalami itawa mais so bat babi bazwa bino siko bazali banda ba roza pe na carte ba oyeba adresse ni. Bon, d'abord on obtient numéro de téléphone, nga comme on a fait Rabel. Numéro de téléphone des Ali. Oui. Numéro de téléphone 081 35 13 723 081 35 13 723 35 13 oui 723. Bon, chez Nabiso, tu répéteras toujours et pas faire aimer. C'est quand on répète, c'est quand on espace en apparemment ils ont moqué. Bon, tout ça à place à répéter tes pots, tout ça qui est instrument. Yo mon zomo na ben instrument zate, to ko déplacer ning ko se déplacer ning wate, to beta na babiloko pour les orchestres mnene, les orchestres mukete. To lu kane bato à bonne volonté. O basunga batu. O baidaka bato toyoka na musika o baidaki mutu bapesaki $10,000 bapiaki $5,000 biso pe toluka bata ndenge wana o bamoni ke bakoki kosoutenir biso ata na instrument soki bamonani wana toluka moyen toluka ata bisika moko boye ya bien. Mais yo apesa mna instrument ya kozwa nini? Bon o bato apesaka bango bazwaka nini? Yo ekuti eza mosala nzambe akopambola oyo kaka o apesaki mutu moko boye 10,000 apesaki mutu moko boye kingandi boye. Bon, azwa nini? O kuto ya musala nzambe akopambola ye po abakisi implice na musala nzambe. Voilà bandeko poto babibi no maboka bino ka mabanga bandeko alwana babibi no moninga ka mabanga bo soutenir musala nzambe sala bien pe bo soutenir penza musala nzambe na invité ongo bakisa lo ba chef. En tout cas grand zoko babibo bakisa moi ko sunga vraiment bandeko ndenge bosunga rano bakisi moi 10% sur likolo. Merci beaucoup Nazino Lukuni, merci na bandeko nyonso basepela kolanda image ya Congo. Merci na D-Star ndeko na Luanda. Merci na Baz Alicien, cameraman na Makasi oyo alembaka toujours kozala na biso te bandeko na biso baza na répétition. Merci Nazino Lukuni na Bandeli et grand zoko. Merci na yo Paul Mayala Paul moninga Charlie oyo ya Suisse, le Charlie na Suisse, camarade ya Djibril Mayala. Merci beaucoup Nabino Nyonso Bolanda Biso. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Il y aura le combo. Bawala bila bato bokima Yesu ninga nanga toyeba mokili oyo ya pasi ibanga ekoti kala kasi moto akoti kala te uma Mawala bila bato bobo ya Yesu Mawala bila bato bokima Yesu Maninga nanga toyeba mokili oyo ya pasi ibanga ekoti kala kasi moto akoti kala te omawa epai wapi Yesu akomona te eloko nini Yesu akozanga tala tokomi kolela na butu mpe na moyiye ozanga kotosa nzambe ya moto zali solo konyokoma eloko nini Yesu akozanga epai wapi Yesu akomona te tala tokomi kolela na butu mpe na moyiye ozanga kotosa nzambe ya moto zali solo konyokoma Jésus de Nazareth, Materanga ikolo Yesu yotonda bolingo. Jésus de Nazareth, Materanga ikolo Yesu yotonda bolingo. Yomoto bikisa kingaye yangona yembelio. Yomoto kangola kingaye yangona kumisio. Jésus
Jésus na ye, Jésus de Nazareth. Batela ngai nkolo Yesu yo tonda bolingo. Yo moto bikisaki ngai ye, yango na yembeli yo. Yo moto kangolaki ngai ye, yango na kumbisi yo. Jésus na ye, Jésus na ye, Jésus de Nazareth. Batela ngai nkolo Yesu yo tonda bolingo. En Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika na ibiso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikona ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo, équipe makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à apprendre sur la www.image la Congo toujours tout ça leur promotion. Il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka. Boutique et l'oroyomo vous avez pour promotion dans oui ça les mappé. Au monde à moi gain la ndenge bien. Merci beaucoup la confiance pour vous ça rabiso. Ban Allemagne tout ça la mutumoko aussi que production à Zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate benga numéro on a biso moko to tsinjo en Allemagne pas ndoro na biso Bundes si coproduction motema mikolo bokota ko découvrir site eza moko image ya Congo.6 point tuko ko tumuke pour ngai mboka ti na mboka point msala kitoba to tsamona point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Nyadabu la métisse noire